Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Mbote Nabino, Mbote Bandeko Balandia, Bosolo Télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba Pambola Papa, Pambate Sika nyonso bukolanda biso lelo, tozondima que bokozala na esengo ya kolanda émission na biso Bosolo na politique, décor échangé, moi muke, bandeko ebele bakotuna, wana sango to mamelo, kasi lelo vraiment ezakaka spécial. Spécial pambate, lelo na Bosolo na politique, moto ya mesana koyamba biso yende azo yambama. Et la présentation eza mwasi moko pambate toza bongo na mois de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête na basi ya ba domaine nyonso ya mokili. Mais lelo na Bosolo na politique eza mwasi moyembi nde aza ko présenter yango. Na boye toza na esengo ya koyeba que boza vraiment ebele pour na kolanda émission na biso ya lelo Bosolo na politique. Na lobaki kaka que oya mesana koyamba batu na émission yo yende to yambi lelo. Bien aimé sikoyo tolingi to yoka ba réponse oyo mukonzi ya Bosolo na politique a repesa biso. Je crois que boza ebele déjà en train de nous suivre et vous fandi confortablement nazo croire que bokozana na esengo ya koyoka ye mukolo na lelo. Wana na lingi na présenté biso déjà d'entrée de jeu invité na biso meto banda boye na biso na bino to lobana ye happy birthday joyeux anniversaire kala mingi te to komona ye na lingi na loba bonjour na invité nanga bonjour papa Sango. Bonjour maman journaliste. Esengo komona yo lelo koyamba yo lelo et spécialement na mois de la femme mais mukolo moko na mois de la femme et toyebi ke na étoile moko abotama et Bosolo na politique ezana esengo ya koyamba yo mukolo na lelo et tolingi toyeba ba sentiment na yo. Très bien, merci beaucoup. D'abord ngai moko na zana esengo mingi oyebi ke tomesana koyamba batu na kosala 1 année 2 ans 3 ans nga bayambanga na noté na ba émission batu musunga na kendara te ça fait plus de 5 ans na kendara la émission batu te ceux qui n'ont la bonne mémoire ngande mutu na yambaka batu mingi alors exercice o meka kosala mingi kotuna batu ba question ya makasi nde batu so amona ke ba question na biso ya makasi des fois to benga ngona balinga la expression kinoise obeta mutu bambodi po bimisa biloko nyonso donc batu belo bayoka biso siko lelo bazozwa libaku bayoka pe ngai pona ngai ezali sentiment parce que même atana ndako baba TV lobaka donc esenga ata mukolo moko yo poza na mamba koloba et ça là quand même moi bien mukolo moko prof akomi pe élève mukolo moko pe élève à cause de la chance comme professionnel ba sentiment et surtout que artiste munene mboka na biso mama Laure Mbongo Lemba oyo a se déplacer boyebi ka azaki na mboka te auti kozonga mais kozonga ka bo 2 jours après on dit quoi représenter Bosolo mokolo anniversaire na ngai motema na ngai tondi na sengo na ko peso ka merci na pesi pe équipe a Bosolo ba bandimi ba pesa ngo opportunité na leka na TV na bango. Joyeux anniversaire DG Israël Mutombo Muluba Mwindo. Lelo te faire prêter au serment. La vérité, rien que la vérité. Vraiment, tozana esengo mingi. Lelo oyeb sabiso ka Bosolo, likolo Bosolo parce que tozana besoin ya vérité. Émission Oyo et landa maka mokili mobimba.
lelo eloko ezanga nga ezaka toge so na me préparer qui bien na ngana na toge na mais prochainement je pense que na ko échouer te na ya na toge na ngai bon na ndé na olata ngo très bien toge senga biloko ebele to ne montagne na travailler makambo ebele wow fona kotsa milimo poko mamelo wow c'est que tu commaté to tikali ka boye que Dieu soit loué bon papa sango tozala mituna ebele batu balinga ko mokili mobimba na batu balinga ko te batunaki tolobaki to komema mituna wana pour que okoka ko répondre parce que oza pona batu nyonso en tout cas batu babaki nanga maman lor tuna ye papa sango likanisi passion ya kosala journalisme nanu e bandaki ndenge nini likanisi ya kosala journalisme e bandaki ndenge nini ozaki motivé na nini pe na nani soko koyebisa bandeko bazolanda biso sikoyo ngai merci d'abord pour na motuna ngo malamu parce que bato ebele ba mituna babi mais moto yo akoti likambo ndenge nini ndenge na yambaka pasteur Lifoko récemment mutalobaki yango frère Branham prophète alobaki les dons et les appels sont sans repentance. Donc tobota makana likabo na motema. Na vi no ndengo bota miwana sans que yoyeba yango mais oza likabo mo nzamba pesio. Ndenge oyemba boza likabo. Parce que biso toyebi ko zape munganga. Mais exactement, exactement. L'homme est appelé à évoluer. Na kamwa bato belé pour ba kamwa kamabi. En fait bato ba la conception mo na vie so sala économie, jour musu ba oyoka yo ba moni na vola ba bi yo koma kumba pona ni. Jour ba moni na vola te ba kunu ba moni jour musu directeur d'une entreprise, ou be ba moni okomi soda ba bi mende ni yo sala économie okomi soda. OK, l'homme est appelé à évoluer. Ngana na ba concept mo na vie na tala ba et après na vie. Ndenge na zabo e na teka makala. Jour makala ko simba te et après ko zande. J'étais à l'école tout bonnement, totangi makamula biso miso aminganga qui n'a rien à voir ici. Nazala lolendo ya osala musala munganga. Lolendo ponango eza musala na kendaki penza kelasi nazotanga na nyoko minango na lali bagarde à peu près 14 ans. Mais est-ce que vous continuez ka kosala ngo parce que nazo continuer kosala yango na ndenge na bande kosala te. Liboso na ki en temps plein parce que na okende tongo tipo kwa bagarde mingi na bando sala nde bagarde des fois kosala même sous service à buto sali pe na tongo. Na ki vraiment na pe balingio mingi. Balinga mingi ba malade nyonso ba ibinga na sundi bato belé na musala wana eza musala mo na linga na motema na ngai mais ndenge tolobaka dans le cœur de l'homme il y a plusieurs projets mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Très bien. Donc na motema na ngai na yebeki na osuka ka munganga mais nzamba yebeki peut-être munganga ezelo ko mozo banda na à un certain niveau yemo osala makambo ndenga sali nyonso to na ngo lelo eza expression bola mo nzambe ngala kana ke logote oye ko ya lobi lokola batu. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons décider sur quelque chose. Mais finalité, c'est Dieu qui le fait. Alors, ngai passion à Kimunga, mokolo moko, to lo bagala biso na quartier, na linga la salle pe interview et belé, au mon camarade azole ka bo mo interview à l'époque, batuni moi question. Déjà ko lo bananga zaki apprécié na batu belé. Nga moko je sentais à moi que j'avais quelque chose. Mais na bano négligeant, je pensais pas trop d'accent na eloko. Na zoyo kango maintenant tchako moi vraiment katende to lo bagala ba kinois. Et une fois, mon ami Carlos Kalala, moi, le pasteur Baouti, un ami de longue date, au Vandaki, il y a eu une formation. Il y a journalisme d'abord, Basengino, Bazo conformé, Ndengezaka Louana Pic, et puis à l'époque, il y a une RTNC. Le pasteur Gauthier, comme un pasteur Lélo Église Mounen Angaliema, c'est lui qui était professeur là-bas. Il m'a intéressé également. On a appelé quelques experts qui sont venus former des journalistes. Ils ont par le concours à pasteur Baouti. Et j'ai demandé, non, je pouvais arriver là-bas. J'ai d'abord première formation na sali formation nangai normal et sili dans la sisi formation na distinga 2 fois premier tour na distinga deuxième tour na distinga. Wow. J'ai eu une formation d'une année na distinga na nyonso. Donc na batonyo sur la sali na bango Nelson Mwata Zali baza ebele mais ba yebike bandeliti suka premier makambo na zaka ngai. Et puis eleki après ça na bani nanga musala normal à un certain moment na yeko mona pe que journalisme nanga na ngaki za la plus journalisme d'investigation na boyaki ba journalisme oyo nyoso batu basala ka parce que na banda osala mingi tananga ibele na l'examen na émission de bando benga enquête impossible papa ngwa uti okufa kala mingi te nazaki plus na attention na canal plus na otala ka émission le quoi na linga ba enquête mingi c'est côté la kinga je voulais maintenant me spécialiser sur cette histoire là de permettre ngai na zoapé d'autres formations similaires toujours na journalisme mais enquête par exemple sur lingi enquête tout ça journalisme enquête il y a presque le quoi renseignement ils a presque le quoi renseignement mais bakano ya ko pesa maloba ils ont des différents muta service à renseignement a ko sala presque musalo biso to sala mais yé a ko pesa ba information na ba service ya l'état alors que ya biso to pesa na ba service à l'état te biso to pesa
eza public. Et nazwaki pe chance à retravailler na police à une période avec le général Kanyama. C'est de là que je vais maintenant plus au côté de Moussala ngo ya journalisme mais na domaine plus où il y a investigation. Na koti na kati mais bien avant déjà nazaki na Moussala Belé na tamboli ba chaîne Belé na komi na Africa Télévision tinzamba sungi. Vraiment. Nini na landi na vie. Moussala ngo na lingi yango. Mosala ya koloba pona bato kamona kamba ozoloba kaka oyo moni to koloba te nalingi nazala témoin et puis nayebisa bato lokola nayeba oloba malamu bato ba comprendre nakota likambo yango nasali mwa makambo ebele donc ça fait na carrière nanga émission na tourné l'équipe plus de 5000 émissions on a yebi une fois na présentara na yo pe Bonjour Africa. Bonjour Africa la salle pendant 7 ans na pesi Mikis de Bonbon Mbote oui, et Tazalaki d'abord présentateur principal de cette émission un garçon à talent exceptionnel vraiment. Mais après ça Mikis Abimaki a na Suisse émission etikalaki pamba nani ya émission à l'époque na yenga na Christian Bosembe ya to benga na mapasa poto bana musala mokolo moko na Afrika to bandi na Bosembe musala ça mais nango bien et puis après moto na mutazuni nzela na yende to bandi lelo na za Lolendo na mona Bosembe place azali pas à la moi Lolendo muke pona ngai vraiment donc voilà ba jeune bazolando mingi hein ba jeune balandako mingi ba papa ba maman pe na moni même na libanda na uti bazolanda vraiment na moi likabo muke na moi likabo moi nzamba so mango penza kitoko mais je pense que ezaka rose teint na musalango peut-être ndeko mo azolanda za peut-être na besoin emboîter ba pape ndenge yozo sala musala ozo sala peut-être pas dans la carrière il y a journalisme mais azo ebate on soit côté na difficulté moko na zaki solo na sœur moko azo tunanga makam par rapport il y a domaine à biso à musique avec maman alors comment tu fais tout ça tuni ba tuni à lobby mais ngai makam obino bokutana nango abi ponanga eloko eleki kotika eza te na biso eloko eleki kotika eza atuninga ni na bi persévérance abi non na okoka te donc nalingaki osolola un peu na bandeko bazolanda biso bana mike pe mikolo oyo peut-être bakozala azana carrière tom tusu ya journalisme neti yo ou bien na domaine mususu mais abandi musala ayeba pe est-ce que rose kaka na musala ya sango musala ya DG ya Bosolo télévision est-ce que esengo kaka non esengo te omoni même biso des fois to ça berere tant to senga nzambe na ba prière za mingi nzambe sali langa ndengo sali la job to senga mingi ba côté job to bi nzambe azongi sala job biloko na a multiplier ngo belé mais moto bota senga passe ya job to senga nde bisengo ya job ba to belé ba senga nzamba pesa bango bisengo ya Eli mais ba passe ya Eli ba senga ngote na musalo ya aucun bonheur sans peine na moni passe mingi na musalo pe azo continuer comme on a passe oyebi kenga na tangi na ifacilité école ya journalisme ya batangisa musala wana na kaka na ifacilité bat basaka communication na UNIPEN baza na Unikin pe lelo ekomi ko mwa bisike belé bat baza kotanga nango pasi d'abord na zana ngoza ya pasi ya bato yo batanga ki journalisme par exemple na niveau ya ifacilité ba oyo bazondima ngai te ezaki pasi munene ozo sala musala eza malamu me bato bazo boya yo parce que habite to mona ka yo zanga mona classe na binote bon bao bazo comprendre ba ndo comprendre bao comprendre te parce que kokoma journaliste na monde entier eza musala ba yekola yango te kaka na kati ya classe bakenda kozwa nde orientation et puis ndeko nga mukeba na pesi mbota démontrer ka récemment ici puis eza démontrer na kotangelo ba kombo ba tebele ba yana ifacilité mais nzambe na likabo apesa bango iné bavandisa masolo koleka mingi bato ko batanga ina ifacile donc ça n'a rien à voir. Le problème ici elle a qui kouta dans une école te koza d'abord na likabo so za na likabo c'est très important ba conseil koyoka une orientation kotanga règlement d'ordre intérieur komi pesa pour respecter ba principe au salam ngai na nyoko amina makambo po bato ba mona bosolo so to bito andobeta lisolo tongo ekotana vraiment na banda ko sala bosolo na $20 ngala bali mwasi na ngai na ebandeli ngana bala na ngaba fête à mariage to sala ngona ngaba penza to bali to yena fête à mariage to zalaka tana mutuka te pona to yena mariage parrain na ngai frère acheter il est là pasteur na ngai yende moto alouela biso mutuka ndeko moko boke na pesi pe mbote ndeko boka zu mutuka wana pesi biso to yepe na sala mariage to komala ba 22h boye mukolo mutuka zu mutuka na kenango biso tika na kati ya salle donc marié nyoso mona kalala salle titongo elingo bateke marié na za na besoin lala là so marié na besoin nuit de noces ba condition permettre été
le jour wana na butu tozaki contre to lala tina tongo parce que mutu kakozonga na ona ndako ya laite to lala tina tongo na tongo ba masalanga na pesa ombote gelore monganya bazwanga na mutuka bakenda kotika nga ti na ndako na madame to banana ndako mo chambre na salon to futa $50 na ngafani mais nazaki da journaliste présentateur ya Bonjour Afrique à l'époque na lupango wana ezalaki sans clôture yaki lupango même pose wa mopepe libanda foze la butu ekoti po tande toko libanda ezalaki ndako ya chambre na salon na bali ba cadeau malonga na zwaki te cadeau ya cher na zwaki zaka TV en couleur ya bakunki ya ga vepe na ba valeur ba $80 à l'époque mais 70% mbongo ya TV na ngamo na chaki yango donc cadeau moko participer na 70% mais sengoneza ka batu ba na ngona na salango et puis à part ça cadeau musu na zwa ya cher ezaki réchaud ya plaque moko na zwa ngo ka bongo na vandi na kati ya vieux na ndako ya chambre na salon to yaki pena bona mwasi nanga on était encore très jeune na kila ba compilation na nango lelo te na zanga kilo na cadeau tant pongoli mbongo to $35 na 65 $ na 35 000 francs de l'eau ça nango zaki te ndako to futela kutu $50 ezala kata na rido apambate na tongo nango to mana mwasi nanga to na rompoenga ba wana to vana na ngafani bato ngafani ba yebi na veni kondo to kenda place wana to kenda ko somba rido na 7000 francs rido ne permetta biso to ya kobeta sete to beta na sete mi bale sete na gauche na droite Wow. to benda to banova na ndako wana to vana ndako wana pendant 2 ans et à peu près nzambe ekotala ndenga tala ki makambo bandi mais ngala teka makala na vie ka pona musalo ya journalisme ateka makala na teka tombula période moko tango na eko somba catch na somba moto ka mo ya catch na pesa ngo cameraman na nga Rouble Bamba na banda ko sala so ina Africa Télévision so ina silisi musala na ba 14h 15h na ke na victoire na komo bombe bato me na chaka chapeau na se po bato ba reconnaître elongi na ngate na mema bato na salongo na tiki bango na salongo na zongi na victoire par jour na ko m'appelle na 100 000 francs na zongi pe na ndako serre pas sepeli j'ai fait ces histoires là pour sauver le meuble en fait depuis kala na banda ko lingate na zala moto lolombo moto asenga ka bato mbongo na bando sepela na ngote na bando lingate na dépendre na bato de nature je n'ai jamais été esclave d'opinion ce que na banda ko linganga mona constituer ba fond nanga oyo ko pesa nga pas cité que po mutu moko ya kopesa nga 1000 francs bando dictenga makambo koloba donc nga moko na créer autonomisation na ngai nde yango na bande ko sala effort pour que na s'en sortir nango et les choses et bande ke ne malembe nazo bula oyaka musala e mo pozo bula bo muta reconnaître mais oyo ndeko na sérieux babenga ka muluba mwindu o muluba mwindu ere moko po bi wiyenga e mo po wangani mais mo solo bezanga wi effectivement na ko tala ndeko mona salongo mena ngina me mabino po na retour na zonga ba futi pe mo attention ozongi nango na leka na place a modèle wana ya ndenge na ndenge bapasi na banda bosolo na $20 kokangisa moke kokoma tilelo bapasi na ngele kiebele so na beteli bato bapasi mingi na moni bato baza décourager C'est ça. il faut na bisabino biloko ko encourager bino musalo eza kitoko ngana koti musalo na zamba souvenir ya malamu moto moneno na komi lelo eza pona musalo eza pona musalo c'est-à-dire na sali yango bien na boyi ko copier bizaleli ya mabe ya ba journaliste o baka miyibi ba journaliste o ba bulaka o batambolaka pona lokoso ya mbongo na boyi ko copier bango mais na copier ba qualité na yoki ba qualité ya bato na réflexion tango tali Jean-Marie Kasamba na kati ya musalo yoki esengo ya Jean-Marie Kasamba il fait le travail bi o mwana mobala zo sala tango tali Zakari Baba zo sala musalo bi kulutu azana nzela moneno afungoli bazana bato ebele tango na tali Michel la dilu ya kenda déjà azo koma tango nazo tanga ye me motema na ngai zo beta nga bi moto akoma boye ndenge nini bien qu'il n'était pas journaliste wa utaki na niveau ya fasique mais autant l'écriture ne kobanga bazakari ba utaki na fasique totali bango bazokoma okobanga Jean-Marie Kasamba utaki na fasique totali bango bakoma bakobanga bato bazaki belé oyo bazokoma ba OP bazoloba soki na yoki bango nazaki flatter na musana bango et créer motivation pa ngai natali ba côté positif ba défaut na bango natali yangote plus ba défaut na bango na négligence na zone ba côté positif na travailler positivité na ekoya na kingai Israël kingai ezali nini je n'ai jamais été esclave d'opinion. Les journalistes n'ont pas d'amis. Ata toleno na 4 na musala moninga zate to sala musaso to silisi to zongi ba camarades. Donc quand on a créé moi base na ngai et pesinga valeur na miso bato mais il fallait na sala 11 ans ya ko travailler loko wana po ebota bosolo lelo 11 ans. Nazaki 11 ans na studio na lamba bosolo po visuel ko matile. Donc ça n'a pas été facile. Bato ba histoire na ngai j'ai été humilié, ba finganga partout. Nazalaka na Africa Télévision, na Alexis Batan ebele mais payant monnaie de Saint-Jean. Na longo Africa na kende Congo e boyebi ndenge sukaka, na longo Congo e na kende antenne A na ya na PES TV finalement na ye out. Donc lelo to na ndako na biso
mokolo ndako nyonso ozomona mokolo ndako azaka locataire azaka locataire ayibi pasi ya kofutela mais akozation esonga kobetaka bapasi ya kofutela te il faut motiver yo nde na akomi nango lelo donc na umeli moi je crois que 14 ans déjà depuis la Bandeko Balandi va comprendre très bien peu importe makambo zo traverser yeba que ce que vous persévérez et que Ozan a besoin penza désir yako atteindre l'objectif na yo au coma parce que ezana biloko mususu tozorango na plateforme ya désir ardent il faut ndima ba sacrifice mususu olinga ba mokeri mususu mais au moins oyebi que makambo nazo kanisa na sala na osala ngo toza ba témoin. On a vu, si que parlant de Letty, parce que ils ont moi de la femme, moi Sinayo, elle a supporté bah temps difficile, bah temps compliqué. Na mon année bobandi ko matanga na yakiti na rigini kuna. Mkolango na oyeba. Na soya na nzela. Obimi na matraque. Embouteillage, faut qu'on la nzela maman Laura leka. Non non, ça nous a fait du bien. Il y a au moins ba temps pour traverser, ba retourner ba vie. Ah, nzamba tombole ba vis maman ba été. Bon, omoni eza mo passi parce que eza na misala oyo yebana da mabe. To na mboka na biso na misala ya déjà na mal réputé. Bato ba yebi par exemple les musala journaliste te ba yebi ke ba journaliste ba mobulu. Ba yebi ke ba soda ba za mobulu, ba pasteur ba ga mobulu, bato ba yebi ke ba joueur ba ga mobulu, ba musicien ba ga mobulu. Ça dit misala nyonso yo esengaka moto aza na contact na bato ebele. Déjà il y a la qualification que bato wana bazalaka mobulu. Mobulu nanga foto nanga mwasi nangai. OK. Eza pasi ngana beta mabepo. Sali na mona mutu mota zolo bila mabena yi. Mutu talo baga malamu. Sali tuna ndeka madame est-ce que papa za bien yenda pe sa réponse. Ezaka quand même bientôt tout na rabo po yeba que bato bazo tala bazo mona epinzambe pe amonaka donc mais to yebi que Israël Mutombo asambela ana mwana nzambe c'est qui est vrai na divorcé te nazolinga mwasi nanga mikolo kuna bakisi ba dose mingi alléluia nazolo bele mingi ozoyiba mafuta nanga ndenge ozokoma bien koleka ngai na comprendre que madame azoyiba mafuta nanga yo bien ka muta pembe mafuta yo mo mukolo mafuta esala ngana za pembe akati to mona que teinture en tout cas métissage ezomona na que Dieu soit loué. Merci beaucoup papa DG na mituna na biso zo répondre tozo qui na biso malé mais tozo koma lelo succès ça Israël Mutombo part toujours en tout temps to que ça ba course oyo zwanga mer tokei to komi nzela bosolo na politique succès au gérer ondeni na gérer ngo kaka parce que succès au gérer ngo bien te yo moko yebi frère Branham alobaki soki nzambe atomboli yo au mati tala biloko misato il faut surveiller mais aliboso o apesi conseil ali kangama na nzambe makasi kotika nzambe te kobosa na petite fleur te continuer à travailler succès na ngeza na osala d'abord effort ngana ka chef te bato na nganyo so ba yebi na benga bango nous sommes un groupe d'amis je continue à travailler donner na zamu na lemba ko sala te je continue à travailler donc na sala kwa na sala te na continuer kaka ko sala ngana zo continuer kaka ko sala na mona lokwa na sala te pour garder succès pour batubele ba commencer à komi mokonza ça et souté a omi kotika ba collaborateur ba sala que ba collaborateur ba na motivation za na moto yo foza na kati pour créer motivation et pas na bango pour continuer au sala c'est qui est vraiment je continue à travailler bon moni banquette nyos tozo sala de part et d'autre to tambola butu na moi pour to continuer au sala voilà liboso ya mi balé ndenge na bi frère bwana ba bi faut surveiller trois choses so nzamba tumboli yo tala problème ya basi tala problème ya popularité tala pe problème ya mbongo kozalo koso ya mbongo te zwa mbongo pona mosala na yo kokoma na lolendo te bato bavanda nanga bayebi que je suis un homme très simple na vivre na bato kaka bondenge zali ngana sadi nazaka sango so na kiti na komi homme normal mobali normal ya mwasi na ndako papa ya bana normal mwana ya batuleki ya batulo naza normal orgueil wana to wana ngote makambu ya bolingo na ngai tunaka mama témoin ezaka mama ngala koloba mingi na otuna te parce que ngamo biso mo peto mona kat mo to kota na kati ya motema no ezate mais à travers les actes que vous posez na ndenge tozo mona bino nous apprécions de loin mais c'est quand même important tout parce que ça met tout na ya nazo chaku tuli kelemba so nzamba ni na chali kelemba d'ici fin de l'année to bakisa tambonga libala yo na chali kelemba letio pambola bi que Dieu soit loué. To sepeli vraiment kozwa réponse surtout ba maman vraiment ba sepeli parce que za mutuna ba maman ba linga vraiment ba yoka et pas na yo moko sango tolandaka to sepelaka toza vraiment na ba témoignage ya bien ça moi je peux le confirmer alors ba to tuna
qui est derrière Israël Mutombo nazaki aux États-Unis na otandi bato ba otala yo okendawa mabe ozonga boye mabe babi oyo ana subasima moko alobaka te apuya makasi puis mutu na mutu aotanga pe akozala mutu aboye mais aosalaka neti basemblant na finance ya misala osala banquete ozokende par-ci par-là eza mbongo et puis otambola pe na baéquipe tout ça bato nyonso bayebi kaka babi ana force moko boye ya cc tokokoyeba motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te ntango motema ekomaka suka opesaka ngai yeyano ata na mpasi nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni jeleza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo obosani atalisaka biso nzela esika mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na esobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi eloyo ekomi ya ngai moninga oya ngai moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanganaka ngai te ata ngai nazangi mapota ya motema na ngai okausi yango Yesu nazalaki kati na pasi otikaki ngai te nazalaki kati na pasi otikaki ngai te ngai mbongo na nga nazwa rango bato fu bayeba siko place la reutaka po bato balobi trop mais mbongo yo même TV fozala bapesi ya mbongo oui effectivement bozala raison nalingi nasenga bino pardon po nayebisa bino te bandakala lelo nalingi quand même bolimbisa ngai nayebisaka bino à chaque fois que TV oyo mbongo na ngai TV ezaki lukuta nalingi nayebisa bino bolimbisa ngai naza ndeko na bino nakoka te parce que nakomi na mwa baproblème aire moko na mokolo mbongo akomotyanga mwa bapression mais à chaque fois ozoloba jusqu'à quand okolobaki ngam napesaki mbongo nakomi na mwa baproblème naza motu nalingi nasenga quand même moi pardon bolimbisa nga peuple de Dieu ba téléspectateur nyonso naza ndeko na bino nakosaka bino ke ngam moko natyaka mbongo na TV oyo moto atya mbongo na TV oyo kombo na ye Yesu Christ. Alléluia. Yende mokolo mbongo. Ah bon? Donc naza obligé funa yebisa bino yende mokolo mbongo. Vous savez mbongo eutaka wapi? Nazo peso secret moko mukie. Nga na chrétien na croire na dîme. Frère bwana malobi yango na croire na dîme. Dîme eza nini? Bato bele baluka ba définition ya dîme, mais nga naza na ndenge nazo monela dîme. Dîme eza nini? Nga Israël mutombo na vanda ina nga kope zate. Nazaki munganga na vai na ngai nzamba bite na likabo mona pesa yo mais na okotso na kati ya lisolo nzambe ye moko aye apesinga pema nzambe ye moko aye apesinga mayele nzambe ye moko apesinga succès apesinga ba téléspectateurs apesinga nyonso na zanango mayebisinga chaque fin du mois yo pesa nga ka 10% tikala na 90 apeso provision nyonso na mayele apesi tout na ba force azo batela pe pe alobi na nga na suka pesa nga ka 10%. Ça dit, son appétit est engagé dans le côté mabe. Vraiment. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ngai secret na ngezali na tchaka mbongo na misolo, na tchaka misolo na musala nzambe. Musala nzambe, ça je peux le témoigner. C'est ce qui fait ma force. Batebele ba yebite. Il faut qu'on défie nzambe. So ko défi nzambe sili po Yesu aza mo défi ya kala. Vie ya Yesu mon bien. D'abord Yesu a défa libumu, akota la famille bato ya yedi. A défa libumu. A défa masuwa ya Pierre. Pa ba Lazare banda kolia. Vie ne ko défa.
même pour bakunda ye tombe ya nyongo vie ya Yesu kote mais adefaka te po azangi adefaka po stimuler yo a besoin ya stimuler po mutu yo apambola yo pesa pe we ebele. c'est pour Donc ton bien ngai na odefisa nde nzambe napesaka mbongo na mosala nzambe j'aime les pauvres napesaka bango misolo nasungaka bato oyo nakotanga bakombo awa te naza na service ya bato je vis pour les autres et puis na église na opesa dîme na opesa offrande je soutiens l'œuvre de l'Éternel donc le roi nazo accomplir par na ngai Dieu devient esclave de sa propre parole aza obligé apesa ngai donc ndenge nalia awa bambongo nyonso na nango pour le moment moi mokio bato bazomona mwa TV eza ba 1% ya ndenge toyokani na nzambe ba 1% ezoya mikolo tokoya bato ba retenir ke bakoloba naza na kisi parce que biloko moko na moni eza so mwa grave tango na komata lisusu bato bakanga makambo oyo ke moto apesaka mbongo abakisi su masolo donnez à Dieu soutenez l'œuvre de l'État je vais vous donner un exemple pour terminer nango nalobaki yango moto moko comptoir moko bo bato bazoteka biloko ka moto wana nda azoteka bango nyonso bazale abateka pièce de rechange abateka pe baoteka 7 personnes bazoteka ka moto moko azoteka pièce de rechange azoteka makoleka bato nyonso bato bakomi curieux babi oh mais oyo eza lokola kisi ndenge nini kaka ye azoteka biso oteka te azoteka même produit ke biso et comme que même pas na soki produit esili il faut bato bazela ti mokolo ya kokotisa alors que même produit eza na baposte mosusu bato bakomomona ko amuta kisi ye pa komi gêné ake kokuta na frère Branham frère Branham akoti na vision frère Branham ake kotala bi te eza yo te tata na yo na bomo itango azalaka bazaka na besoin ya misolo po batia musala nzambe tata no ateka ya lupango azwa mbongo akotisa na musala nzambe mais quelque temps après nzambe abengi tata na yo lokola nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te ba bénédiction liée par rapport à geste tata no asalaki nzambe azofuta ngo epa na yo donc nzambe azopesa te po yo ozoteka nzambe azopesa parce que tata na yo ainvestisaki na musala nzambe fo bana mabisi biso na lola moto nyonso aza na compte en banque. Moi, je suis chrétien, je crois à ça. Alléluia. Donc, à chaque fois, nous avons bola, nous avons des investissements dans compte. Donc, les jours où il y a problème, nous avons rappelé qu'en Zambie, ces souvenirs, nous avons moi, un problème. Quand nous avons orphelin, on a tout beaucoup la période. Quand nous avons série, mon église, vous savez, nous avons chakimbongo. Donc, nous avons investi dans mon salle en Zambie, ça place où il y a Alléluia. Et ça peut même balé, ata au leli et au kaukakate. Parce que je donne à Dieu, Dieu me donne l'argent. La salle TV, $1 ya politicien moko na makambo ekota te. $1 moko ya moto. Monde na saka te bo mutu moko te na bisi yo moto moko te. Akoya jour moko akoloba na te nga na zawa. Na eko réclamer ba part na nganga ifonazo. Nazo dépendre na mutu te. Yango moni te vo na chango na service ya peuple. Na obenga ngo temple la démocratie. Pour na dépendre na mutu te. Donc bato bayeba na sengi bango pardon eboso bayeba kitena na pesa mbongo mukolo mbongo nde Yesu ofo na malobi mbongo za na ngoza mbongo no teza mbongo nzambe pesa na bawe bazangi pesa babola sunga mosala nzambe tala moto aza pembeni moi je ne vis que pour le gens et en contrepartie nzambe osala ndenga libi amen en tout cas ça je peux le témoigner baloba bola mo mutu so aza na bomoi vraiment toyebani ba ne leki ebele on a vécu des moments ya ndenge na ndenge ya kitoko eleki ebele alors bien aimé tango ndeko na biso papa DG ya Bosolo télévision azoloba moi je peux tiens moi pilipili na mungwa na makambo azoloba parce que nga nazala surprise na confinement je vous dis nga na vivaki na confinement 2 fois. Je ne pouvais pas m'attendre na surprise au ngana zwaki na tongo moko na lamuki na confinement to ke n'est pas été to sala musala te to fai na bandako Israël ko benganga aye na ndako na sabenga ki déjà papa Christian zaki na bazamba na biso kuna aye mwana mobali oyo asalela biso provision na ndako au-delà ya obiso moto salaka 2 fois sans avoir appel na biso téléphonique au kosenga. Donc je peux appuyer ma kambazo loba. Alors je pense que eza leçon oyo bande ko bele ba ko tirer. Bien aimé pesaka 1/10, futaka 1/10 et ko garantir protection ya misala na yo
ya finance na yo yango de mutu e protéger ka ba finance na biso bato mi bakanisa ne so na pesi 1/10 na okene ko voir mi ça pas ya pasteur mo ta on voit ma peau peut-être yo longola ki $2 na $20 ozaki nango non mais yo ozo sala o nzambe alingi o sala eza secret munene parce que nga moko naza témoignage ya makambo yo oti koloba alors ça biso bien mais eza na mituna bandeko bazotuna ka pe balobi mais tango ozotambola ka papa Israël mutombo muluba mwindu c'est que comme on a déjà muluba mususu na pouvoir na mikolezo ya ba ambition présidentielle te bato balobi wana déjà comme dia ko sala ndenge nini ya ko gagner mitema batu na ba province tout ça et puis après temps au postuler va voter. Bon, d'abord pour la politique en général, Nazara très intéressé parce que conviction nangai, ndenge na moni la ba politicien surtout l'environnement tozali, ngai na ko sala erreur wana te na kota na politique. Na lingi na réitérer confiance, batu ba enregistrer vidéo malobo na oloba. Ce qui est soazongi na noté, nzamba zo batela biso tozana nzoto na makasi. Ngai bobo salanga na makamba ba député. Na okoma député te bosana yango bon enregistrer vidéo oko bomba olakisa bana un jour lakisa bana moni tato mutaboya kokoma député na mboko tato bien kazalaka populaire maboyaka je ne suis pas intéressé dans ce travail là donc naza intéressé nango te nyonso nazo sala de part et d'autre eza la cadre musana ngai to kanisaka ke Kinshasa ndeza Congo alors que tu as 90 millions d'habitants au baza éparpillé à travers la province République Mobimba naza na esengo eza na ba moment na yokaka bien te lokola soki naza na province soki na province na ki osala musala yokaka malamu koleka so na vandia awa tozo tourner kana ba information moko des fois tolo ba information lokuta na Kinshasa alors que ba vraie réalité ezali na intérieur tant tokenda donc je préfère na kenda na ba intérieur pour na ko pesa bango espoir pour na ko créer politique à proximité bato balandaka biso mingi ngala utaki na mboka moko wana Isiro mais kokoma Isiro na utaki par Aru tokendaki par Durba Aru tokoti na betaki plus de na banzela na izapasi ya kenda ikuna pona koma Isiro na ileka kitina mbona mbongo baboka mo babenga ka mungu ere pa ba pigme na kenda ikuna na kendaki na wacha na Durba na kenda na Gombari na kendaki na bamboka na nyonso bamboka nyonso na tamboli okyoki okutana na batu na zamba me mutazo bengo sango tokomi na mboka moko na wacha na kuti batu batel tango bayoki sango bazobima sango mais oko imaginer teka batu balandaka yo tala musika ya bomo na ke pa ba pigme ba moninga bi okomi mokonzi na biso na bitela komi ndeko na bino na sololi na bango pe na pesi bango misolo po esunga bango na misala bazaki na utaki na bunya nakendaki na bunya nzela omonaki na uti na bunya na ke na boga wana kokoma te boga eza bazona c'est tolala na nzela na nzela bunya tolala na kati ya potopoto moye bobimeza te na ke na boga place insécurité ali nakenaki na Gombari ba ambition présidentielle non je n'ai pas le temps pour ça j'ai pas le temps tika mokano ya nzambe esala ngai vraiment na mutu na ngai kokoma président de la République na mboko même attendez na solo na mama na bino mama yebi ke to kansela loko wana mais nkolo ye mokonde ayebi place azomema biso mais tozo kende lola eloko zo intéressé ngeza lola gloire à Dieu tozo kende lola litomba nini eza okoma mokonzi ya mboka soko zangi lola nga nazo kende lola amen donc naza butu na moi ko bondela kokila koluka nzambe pona lola pona koma présidente nga na bondela pona kende France na Belgique na bondela ka pona kende lola mikolo na mikolo nzambe musala bandaki na biso akoma na suka mais soki nkolo na mabongisi na ye amoni ke funa koma président de la République yemoko tika mokano na yo esalema awanga nazali nde mopaya bilaka na yo ezali sembo nzoto oyo lokola mbeka alléluia mais ambition ezate bandeko babi ozala na langage moko très dur envers ba politicien papa mo benga mo ba miyibi ozala ba preuve moyibi azana kombo muso benga ete moyibi aka moyibi mais ba preuve eza ba preuve ezalaka soki preuve ezate ozala mo apasi pona nini moto ayibi azoluka balukile ba kombo bien mama omoni mboko ndenge tozaba abi ya benga ba policien ka miyibi azana langage dur na yo mboka o ndenge twana mama lo otambolaka ngai na otambola na intérieur j'ai des larmes
Kisasa oka ozomono yo. Soko tamboli na ba place mususu na musasa na Kisasa okolela. Eza na place mususu mutu azolanda biso na minute azolia loso babengaka chakula imbwa. Basangisi loso na pondu. Baboyi ko séparer ngo pona problème makala mafuta et opposer bango dépense. Balambi yango déjà basali mariage. Toliango chakula imbwa. Batu bazoli yango. Et na place mususu bamona ka courant te be bana Kisasa. Nanu bamona courant te. Kende na route mokali. Kota maya mango courant nanu ezalate. Meza Kisasa. Ba place mususu nzele ya te. Ba place mususu mutazalo kwa na Moyen Âge bana Kinshasa. Ba politiciens 90% sont des voleurs. Na bandeli sous le ba mibi. 10% baza échantillon muke ba baza sérieux. Po ba kararo bazanga te. Mais 90% ya policiers mibi. Politicien azo lukayo na intérêt, le corbeau n'a jamais été joli, babenga ibogar pour la fromage. Azo luko pour l'intérêt. Politicien tanga na intérêt na mwindu ne bungi. Mais sili mande fois pembe bungi ya bungi super black ba mande pouvoir. So qui politicien a besoin na yo, politicien so a besoin na to zala kananga bataki sen sumakala koya. Bon mona bango na ba campagne. Mais quand ils deviennent au pouvoir, ils pensent pas au peuple. La population souffre, je vous dis. Malheur, il y a population qui a démonté, kaka politicien. Les gens souffrent. Toko Sanate. Oyebi, c'est presque une malédiction d'être béni parmi un nombre de gens qui ne sont pas bénis. Oza yo moko, nenga na zabo nzamba pesinga mbonga moko. Mais pembe nino, tu peux avoir 40 à 50 000 personnes, bazaba pauvres. Ata oza na mbongo ebelo ko s'en sortir na bangote. Bazo benda yo okina et alors kozo ki mambango mozana libanga munene na kingwe kosimba les gens souffrent kende na mombele okendo tala ba mama ya mikolo nde bazo lukeloka kolesa bana ba mama bipupula kende na dépôt luzo okuta bango kende na Secomaf otala ba mama so teka kwanga ya pam na utaki na ngandajika tu vas pleurer quand tu vas arriver à ngandajika j'étais ngandajika na kendaki na Kikwiti na kendaki na Bandunduville to kendaki na Joël Nzampungo na Bandunduville so komi okolela Congo central on a koti yango partout na kendaki na mboko bozo benga nani comment encore ce pays nani place na Mbandaka na uti na Bikoro so komi na Bikoro kolela eloko so sanga pasi eza na mboka mais quand on veut en parler batu balingi te baloba pasi ezali pe ba politicien nanu ba résoudre problème ya peuple te bazo sala semblant ko résoudre mais ba résoudre nanu problème te bango moko ba bomaki mboka oyo bangonde bazaki censé batombola yango mais ils ne veulent pas tout faire pour basala yango ata groupe ya politicien ndembo bakoza na motema malamu ya kosala mais une grande partie bazo benda bango bolingi bobongisa pona ni boya to sangana boya to bebisa mboka boya to iba bato bazo kabola mbongo lokwa baninga bato bazo kabola ba poste lokwa bazana Zanzibar alors que za na pasi ya bato mama lor na mboko oyo bato baliaka oyo baliaka ba vivre convenablement basali mais to ya batu wana bakoza ata 3% bato baliaka na mboko bakoza 3% ya batu baliaka 97% baza ba pauvre okomona mutu atia lolendo na nzela maza pauvre bato zo souffrir donc politicien na kombo musuna kobenga ete bao ba se distinguer l'homme est appelé à évoluer tolingi batu ba évoluer mboka changer mais mboka eza malamu te ngala kokosa te mboka eza malamu mboka baby depuis Mobutu akendaki ti lelo changement ezate bato bazo sala semblant soki mutu akamati boulevard ezaki na debanda commission oui band yo koloba ke mboka changer te social bato bazo résoudre te depuis Mobutu akenda ti lelo social ezate ata bato baye basali loko do bato basala ka semblant mutu azobela maladi 4 bopesi kisa maladi bongo 3 bobelisi yango te pasi etikalika pasi eza makasi mais bakosala ka basali eloko ya moke bazwi presse bapompe communication basali bafiche balaxi bino batie bacommunicateur na tv po bakosa bino ke basali mais basali eloko te population azosouffrir so changement ezali changement babetela yango lisolo te changement yango moko ebanaka okaka mon cher ça va sikoyo namoni quand même moi ça va mais pour le moment les peuples souffrent mbongo eza kotambola te bato baza na pasi ça fait un temps bato bakana misala te bato balelaka kaka tozaka na ba grève okende na ba entreprise publique à l'état ba problème ezali donc ngai pona ngai nazo kondima politicien congolais atanda mbote mukeo bazo se distinguer bazali mais baza échantillon muke une grande partie ba escroc ba koti politique po ba mvwam yango monaka so ba komi ba politicien eloko aliboso aso mandaku na poto bana bakena poto na madame basoe na bango bazwaka na poto bakoyaka po bakufa jour bakokufa nde bakoya kokunda bango bakomisa ngo lokwa cimetière na bango les peuples souffrent depuis Mobutu akendaki atikaki pe mboka na pasi
Mobutu depuis 90 ans tokoti na ba piège moko komaki déjà na mois passe mais bien avant avec sa dictature makambo bana kotambola malamu te mais banda Mobutu akendaki ti lelo rien n'a marché bato bazo sala semblant ya kobongisa mais les choses ne marchent pas cause eza nini ba politiciens 90% sont des voleurs kombo muso ezate sont des voleurs toyoki biso nyonso toyoki vraiment nzambe apesa mayele na misalo ezosalama pour que mboka elamuka mboka etambola mboka batu basepela tosepela biso population nalingai natuna motuna mosusu papa Israël biso nyonso toyebi ke oza mwana ya pasteur Baruti Kasongo, c'est-à-dire surtout le besoin mwana pasteur Baruti, en même temps tokoloba oza mwana ya frère William Marion Branham parce que oza penza mondimi assidu na église à Rigini hein. Mais bato balobi oza na soutien ya église catholique makasi ezaka po okomisango tire mukeba bachao maboko bakuliso bonganga. Non, ngala na otikala en fait ngana vina ngala na tikala ozala catholique te. Ngoni ya na ba famille musu baza pe na ba famille catholique ngaba bana na bota miti na koliboy. Na tikala ozako. Na sambela ngala ba neo mwa muke. Na sambela ki na ba église protestante mais vraiment tant nga mingeza na mesana na ba église des réveils, église moko les rochers des âges mais après message ya kokota na suite tant nga mingi na message en tout cas liloba plus ces des messages. Biso nyonso tozaka ka bana ya Yesu mais nous croyons biso na ba pasteur Baruti biso nyonso pasteur Baruti aza sotolo ba mwana si nazoya pasteur na yo pasteur Baruti aza tatanga na za mwana ata na nzoto na za mwana eza na molimo na za mwana mais na linga la que biso nyonso na ba pasteur Baruti non parce que biso pe to bana pour na pasteur exactement ça dit na message yango na linga elo na message biso nyonso toza ba croyant message à frère Branham frère Branham ate Yesu biso to frère Branham na message na ete za message à Yesu mais Branham date yang bato nous sommes benga biso ba Branhamiste mais nous sommes des chrétiens parce que nous on n'adore pas Branham nous ne prions pas de Branham to priara Yesu Christ o biso mona mokonzi pe mo bikisa biso alors nazana lolendo ngala ko wanga na message te nazana lolendo akozala na message moi je suis un soutien makasi ya église catholique te ala ozala soutien église catholique pour na musala OK musala o même bakimbangista ba soutenir mutu nyonso azalaka na valeur mutu nyonso azana valeur a soutenir musala même na bakimbangista miyibi bazali ya ba politicien même na catholique miyibi bazali même na message à Branham miyibi bazali parce que frère Branham alobaki ateyaki sur 3 types de croyants alobaki ba vrai croyant ba soi-disant na ba incrédule même l'église à Yesu 3 types de croyants na bazalaki donc exactement moto lo wa jido ko loba nini Yesu akomisa jida matata mponyo na ye moto ando bomba bisolo ministre ya finance ezaki na ezaki jida mais malgré mbongo akeno tekaka Yesu donc pour vous amener à comprendre que catholique te kimbangiste te religion moko te mais plutôt ba individu bazana ba valeur ya ba église wana bazo sepela na musala tozo sala donc moi je ne dépends pas des églises na musala ndena ala kana vandaka te lokola branhamiste ou croyant message à Branham na vandaka d'abord lokola journaliste nazo sala musala na ngai moto nyonso azali libre bato musu pe na message baboya musala sala baza libre donc na cadre musala je reste mais na cadre ya croyant je continue à témoigner que je suis croyant du message de Dieu apporté par William Marion Branham. Donc, catholique a soutenu la confession religieuse, mais ba individu, le Joël Nzampungu, catholique mouné nazara la séminaire. Joël Ouala, zo soutenu, Moussalat, azo soutenu ngate lokola, moto église na ba. Na linette, mouta séminaire. Manette wana bandi le lote. Azuma quand même après. Na lobby. Petit séminariste. To pesi mbote na Joël ngako mingi. Akima ça na mouré. Ali ngako biye mutao benga ngaso kobela ngaso anniversaire. Na lobby wana batu balinga ko. Joël Nzampungu. Joël aza kati. Na lobby Joël. Joël Nzampungu. Vraiment. Oyo na azotanga kombo na. Tozo ke na biso na motema na ngai ezali awa. Vraiment. Nzambe abatela biso na lingi mingi. Amen. Naza na bato balingi nga balingi mosalo. Joël Nzampungu na lingi mingi. Nzambe abatela. Précieux moyoko mwana na ngai ya mobile. Mon premier fils. Ye moto azaki na jeunesse a bosolo. Mwana wana tozana yenana. Na lingi Nzambe abatela banga apesa bango makasi na nzota bomba pe ngai. Balongwa na bosolo te. Bango il faut basoma mapango na bosolo. Il faut pas comme na lolendo baloba o ezelo na biso. Il faut babuka mbuma. Satana kota te bakende babuka mbuma musalo yo. Bazano ne bela ko pesa. Nous sommes un groupe d'amis. Nous sommes une famille. Vraiment. Tokomi na suka papa sango mituna oyo
eza mituna bato balingaka yo bapozaki na bao balingaka kote na lobi surtout balingaka te bato balingaka ngai te balingaka yo quand même parce que même si balobi balingaka kote me balandaka yo voilà déjà so ozolanda mutu c'est que quelque part moi deux abolingo eza nango mais peut-être opinion kaka nde mutu ezokabwana alors tokomi na suka na ngai na poser question moko mokie namoni bajeune baza vraiment ebele na bosolo télévision eza nini kaka mpona kolongola mwa chômage tout ça et puis nayeba toyeba biso bajeune bamérita na batéléspectateur na biso nalobi no naza na bajeune bayeba baprojet nini okozala nango na 2022 oyo bajeune na ngai oyo tozala na bango baza na énergie makasi okoimagine te baza na énergie oyo kondima te na préféré bajeune pour bana énergie mais bajeune na ngai derrière énergie baza na méritocratie ce sont des génies batongana je suis entouré de génies la force à sango eza sango yemoko te moi j'ai une vision mais je suis entouré de génies bato ozomona bapesaka ta na bango na musala par rapport à bafamille na bango awa soko za omoni mamelo azonyokama parce que c'est une femme mariée azonyokama mpona nini mosala eza presque musala soda vraiment era koya oyebi era kokende oyebi te donc soko koti bosala mwasi na bana bobanda okutala badimanche et bato baza mesure ya kosala yango moi je pense que bato aboye bato akomema na poto bango ye bato akopesa mbongo bango ye bato akofuta bango yeyo bato akofuta malamu bango. J'ai choisi des jeunes parce qu'ils sont capables baza na énergie baza na intelligence et nazo croire avec un avenir radieux na ba jeune toke malamu ba mikolo ba malamu mpona sagesse mais baza bato ba montrer pe moi ba limite ba ebele ba komi pe na moi ménopause tolingi ba jeune baza na moi eloko moi ya grave eso sala bien nalingi ba jeune projet à 2022 ba projet d'avenir 2022 na koloba projet te faut voir na lobi sata na sondaka likere le rente a profiter la maloba na biso o biso to lobi yango ya zora kena ba projet zaka chaque jour ba olanda bosolo ba onomona makambo asika toza na enquête moko tozo lancer je pense que nzamba lingi semaine prochaine to lancer yango etikali misala mike fa ba lancer yango lelo mais na bwaki yango semaine prochaine bato ba kotala yango enquête moko to lakisa bato ndenge nini Kinshasa la mukanga na tongo enquête wana bato ba bandotala yango ba chema boko yo tongo tala yango cheka tozwa Kinshasa parti à 4h au mona bana basi ya ndunda ba receveur bana ba verni bato bagenda koteka makala ndenge balamuka na 4h nde batikaka basi na bana ndenge babinaka nde bazobima bazodiembela na mituka ndenge tolandi bango tina place ya musala ko bana bandako na bango ba 4h 5h tokotina bango na mituka tina place ya musala. Kinshasa se réveille comment le matin so kotali reportage on kochaka maboko tozwi bato misala maboko kaka bato babulaka bato bazoluka vie o bakendaka bureau te mais ndenge ni balamuka na 4h reportage wana aussi là c'est une enquête presque d'une heure bokolanda ngo semaine prochaine. Vraiment je pense que bandeko balandi nyonso bosepeli na mituna totuni pe ba réponse oyo et papa sango apesi biso na yebite liloba suka papa sango liloba moko pona lelo okoki koloba po to bana ko clôturer émission na biso liloba suka et amibali nazoka na dans 10 ans 15 ans ndenge nzamba olinga natika TV dans 10 ans 15 ans natika TV ndenge nzamba olinga mais mokano na ngandenge nazomona 10 ans 15 ans so nzamba lingi yesu abateli biso nzamba zongi yesu azongi te to na bomoy nakotika TV po nazotanga droit ndenge nazamona za étudier en droit nakobi déjà na 3e graduat donc à la mingi te son kola lingi na aussi sa classe alors nazo envisager déjà dans 10 15 ans peut-être 10 ans je ne sais pas mais natika musala TV na kota makamu susu mais entreprise ekotika la Joël Nzampungu ba Poreshe Moyoko bazali ezelo kona bango Yohana za wana PCA na bango ba continuer musala ngana za na promete mais l'essentiel est Yohana koma sango bon na yebite nkolo kaka kolo kaka ngana yebite ndinga omema bana mais Maman Laure nazo benga bato toza na concert monene oui la mano de Dieu ezali ndako na biso 21 ans ndako na biso mwana 21 akoli mwana 21 akoti libala boti bana mibale et c'est apusani Maman Laure oyo botika nano na loba pe mwana tika na loba nano mama ozo mono oyo Maman Laure oyo toza na lolendo kozala na basi lokola bango na kati ya cannabis tant que toza na basi bazo pesa biso témoignage la meilleure des choses oyo mwana nzamba ko pesa na bato za témoignage loro ti lelo mabene na moni na ti lelo loro apapoli biso na banzembo de génération en génération 21 ans depuis groupe bandaki bazo yemba kaka
aboti bana nyonso ya yeka na msalo koyemba kaka apesi biso esengo banzembo esunga mitema na biso tozala na bapasi ye moko ayebi nga nasali 8 ans nazalaki na bana te nzembo na ngai ezalaki kaka wana ngai ezalaki kaka wana nazoyemba kaka nzambe kotika ngai te mama loro aya ntina ndako na ngai tozobondela alobi nzambe pesa moto oyo mwana soko pesi bango bana bao bakozanga bango bakokoma kisi mpona bato malobana naza nango ti lelo loro ya pambola biso nzambe apesi biso mongongo soki sœur loro azoyemba yo moko kolela mosala nezaka kolelisa biso kongunzama mpe batémoignage ya ndenge na ndenge ngai moko naza témoignage mpe towana batémoignage ya ndenge na ndenge même na la mano lido bato ebele bazangaki bana nzambe apesi bango bana topambwami na likabo nzambe apesi 21 ans ça s'est fait. Amen. 21 ans biloko bavandaka na ndako te 21 ans ça s'est fait. So ezaki na film bakanza okosi oza na 21 bakotombola loboko po batala na tete okosi po 21 ans mobala komi na solo na nzoto so okoti mwasi azotelema boye otalo azotambola bi mama ye wana 21 ans ça se fait. Concert monene eza organisé le 20 dimanche oyo te po dimanche oyo ekozala le 13 dimanche oyo tokokota kuna nde ezali le 20 dimanche monene eza na Tene de la Gombe un grand concert na Tene de la Gombe 21 ans ser loko akoyemba ndenge nanu ayemba te amen amen akoyemba ndenge nanu ayemba te tozobanda concert na 14h donc eza kobina koyemba ndenge nanu toyemba te amen alors nazosenga bana nzambe droit d'entrée eza $5 10 000 francs mbongo aposha likolo pona bato nyonso bato balingi ba costume moi lolendo avant d'abi je voulais pas que ces gens là me touchent bacheli bino $20 ovandi na VIP na ona ngamba mais bato loka babiso basango tovandi kota public $5 10 000 francs mbongo aposha likolo nalingi yo muto zolanda ngo za na bapasi nalingi yo muto zolanda ngai ozangi bana nalingi yo muto zolanda ngo zoloba ngo sango nzamba elaka bino nde bozwaka ndeko ngala banda kotala ba veste na musika epa bato ngai sango bozomona na nomona ba veste na zo veste na tombola ba diminuer ozomona veste ba diminuer epolete ebanaka nzamba sali musala Alléluia lelo yo makambo akolia na ba veste nzambe sa résoudre Alléluia makambo mapango nzambe sa résoudre po bandaki musala moko tshela ye motema soko tshele motema to okende wapi nalingi bozanga te dimanche donc yebaka ke dimanche oyo ya lobite lelo to vendredi le 11 to lali samedi dimanche le 13 bosana siko dimanche wana kuna nalingi ba fiancé oza babandami lokola ngamo onde na oza modérateur muta kota kuna te ngai moko ngamo na ozala oza na fiancé na yo yaka wana yo muto oza na pasi problème ezotungisa yo yaka toyemba na kati ya koyemba okozoyano yaka bozanga te à partir ya 14h concert ebandi tokobanda na adoration to yaka toyemba tobeta maboko Alléluia toganga Alléluia topesa masanjoli na oyo asungaka mwasi ya liboma na fula boti na césarienne oh Alléluia toya kobeta maboko pe toyembela togangela oyo apikolaka mosusu elelisaka bato oyo azongisaka esengo na elongi ya mwasi oyo asekaka makasi ya bato balemba bomengo ya bazangi nzambi ya bankumba ni balela nzambi ya babaka ni bajika Alléluia chimpanda washinda meno balia shima bamulaba songa luma wachitenda musasa wamesunkama nkama nzambi kajo mona mianda ya bantu Yesu mulami wa bantu ni bintu byabo boya toyemba ekosala bien amen boyemba toya koyoka lokola mosika touti osundola ngai te epai tozokende yawe nazomona longa oyo nde mobembo mobembo litomba simbanga maboko naboyi na kweya nabondeli okotikanga te poseza na ko tokomi na suka penza ya émission na biso spécial pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo. Merci na équipe Bosolo na ndenge baorganize feti monene lelo mpo na ngai ya monene mpenza eza kuna bana wana bana mabe ata nazokomisa bango me bakosi ngai
Pe bakotisi kibuka na kati honorable député akosi ngai. Nake komona biloko basali kuna. Mais heureusement que basocier maman na bino. Lokola maman na bino azali wana motema. Bango bayeba kiso basali surprise na sanga. Bakotisi kaka mama. On a monika mama lokola zo yiba mafuta na ngambi kolona. Tali maman nga bia. Merci beaucoup la grande famille Bosolo. Merci à maman lo. Merci beaucoup Israël. Le 13 Torozala. Le 20 pardon. Torozala. Donc dimanche prochain. Ngai na ba téléspectateurs à Bosolo. Tokoya. Merci. Tokola kisayo ke Bosolo ezana batu. Tokoya. Bozanga raté. Moningai. Au succès. Bosolo le 20. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci à l'équipe à Bosolo. En tout cas, déjà, parce que Batali, c'est déjà enthousiasme. Il y a Ozana Biso le 20, Kozanga été bien aimé. Na Sepeline Bolandi, na Bokebi, émission na Biso Bosolo, na politique à Lelo. Ezaki spécial parce que, Eza Mokolo ya Mbotama, il y a étoile Oyo Nzambe à utiliser pour nous sa Biso, émission, télévision, Misala Kitoko Ezo Salama. Tika, bo soutenir Yena prière. Tika, bo soutenir P. Moussala Oezo Salama le 20 mars. Action de grâce à la Mano Didio. Voilà, ils ont 21 ans et à groupe la Mano Didio. Responsabilité, comme d'habitude. Je jure sur mon honneur. Que Dieu soit loué. Bosolo a 100 billets. $100 billets. Sala lokola ye bien aimé $5 na oteka carnet wala déjà siko que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Permettre biso na benga mo ba téléspectateurs ndambo ba oyo bazanga penza bango bazana. Mais soki ozana ngo ko boya te somba. To pesa ba oyo bazangi penza. Merci beaucoup. Merci na DG, merci na équipe nyonso ya Bosolo na politique biso la Mano Didio to pamboli bino. Soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ndenge bolandi biso lelo. Merci beaucoup, bye bye. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double Seven. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double Seven, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double Seven. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Light et Double Seven Cola partout au Mali.